toujours vivre le Bien TV, Billy le Kamaloba na ebele. TV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Combattants, tous ces combattants. Bande Konangai, il y a parti politique Nabiso UDPS. Naye, Namokolo Alelo, Onanaye Sabino et Tengonga Ekoki. On a tout réorganisé, parti Nabiso, tout se préparer pour la 2028. Et puis, Total Andengenini, Toko accompagner Mokonzi Mboka, na période Oyo, il y a guerre aux na Est. Namokolo Alelo. Nous avons annoncé que nous avons organisé point de presse Samikolo Ezoya pour na loba na ba membre EDPS ndengenini tolingi to réorganiser parti nabiso to solo la makambo ya parti et puis na moi sima mikolo to organiser milulu ya munene na Sainte Thérèse to benga bande ko nyonso tout o ya UDPS na yebi que 95% ya ba membre EDPS baza frustré pour ndenge parti ezako kambama toko kutana en famille na Sainte Thérèse pour na to solo la makambo ya parti jour wana toko koma memo moko biso nyonso tout et puis moto na moto aya na bic na ye aya na stylo na ye oyo akokoma kombo na ye et puis a signé memo wana toko tinda pe memo wana na ba fédération Oya intérieur, ba fédération intérieure ba ko signer, bango nyonso tout, na ba représentation na biso na étranger, ezala na France, ezala na États-Unis, ezala na Afrique du Sud, ezala na Canada, ezala pe na mboka mosusu ya étranger, bango pe ba ko signer memo wana ba tinda la business, ko senga na bino bobanga te, ba membre exécutif, ya Ligue des jeunes, ya Ligue des femmes, ya Force du progrès, ba parlementaire debout, ba mouvement associatif boya, mokolo wana toko sala mona biso nyonso tout pas na UDPS en famille parce que 5 ans pendant aussi la nango eza mingite il faut to banda réorganisation wana sikoyo yango wana na kosenga na bino bozala na bobangi na misu te bande ko babengi ngai pona ba loba o docteur Eteni ala prudent batu bakomi ko lukisa yo il faut renforcer sécurité na yo o nazolo bana batu wana eza boye biso to na mobulu te tozo bundela réorganisation ya parti tozo salango na mobulu te mais oyo pe akoya akokuta na mwana mokete akokuta na mobali l'état ezali foye bango force reste à la loi merci mingi UDPS viva UDPS viva nalingaki koloba te mais par respect il y a pas de parti au invité nga je me vois obligé de placer un mot na kosenga bino nyonso botikala disciplinaire pour que ça mokonza mboka sonité parce que nayoki botangi ndeko na biso Eteni nga na koyebisa bino que Bolek Satan na bino kunate. Bolek Satan na bino kunate. C'est un innocent au babemisi munduki me ayebi objectif ya munduki wanate. C'est un innocent. IDPS viva. Même entourage naye. Nazana information nyonso. Aza hôtel ya mukanda wanate. Mais
baebisi que signé a signé. Même l'entourage nae bazako reprocher na eloko wana. Mais eloko ne nae koloba. Les aplasos na ebisa bino que il y aura des moments où nous allons traverser des zones de turbulence. Na ebisa bino yango tozako kende. Tant on a vu ebisa bino que toi tristé mokonzi mbokati. Puisque le président est très concentré dans la situation où il y a guerre, où il y a Salemana Est. Le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a pas le temps. Il y a Ayo Kalisusuke, n'a parti où il y a Yemoko, Moboulou et Zali. Pourquoi on a lobby que Aza innocent? Bato Basali Mukandwana, Bamiyebi. Démarche peut bazako poursuivre Bayebi Yang. Naza au courant ya Babiloko nyonso wana. Ekosuka kaka ndenge wana te. Même dans le mois de septembre, na rentrée parlementaire, ba ko manipuler pe ba mususu. O basala nini wana. Mais parti ekufela bato ebele. Lobby na salaki réunion au munene na ba cadre nyonso ya parti na loi na zoeka kalikambo ya gestion personnalisée des ambitions na tiaki na mesa na lobby total anana misu toyebisa na bosolo na maimatali gestion des ambitions personnalisées, c'est-à-dire makamu nyonso etali ko gérer parti na sala kangongai moko soki nazana ndako nanga na bimi na lobi batu balobi amen. Mutu nyonso azaki libre na pesa ki mutu nyonso maloba. À moins que je me trompe, batangeli ngata point mon côté o naza ko gérer ngai moko. Et ce qui était plus grave, moko alobi te makamu nyonso ata ezandenge wana longwaka katika kaka ndenge wana. Ngana lobi men soki mutu bafundi il faut ko lakisa makamu nyonso ke tala yo okokene na boloko ozwaki nyongo ya batu ozwaki ndako ya batu ba grief oyo eza ko peser sur yo yangoyo tika makelele wana toya opona koloba mabe ya batu te botika batu baloba mabe na biso mais à la justifier te et là qu'on a koyeb sabino eza niveau ya vigilance oyo bokomi na yango bomi bete la maboko makasi. Je suis à l'aise parce que ba utiliser les réseaux sociaux pour me nuire. Mes réactions na bino spontanées nde laksinga ke bokomi mature mutu akoko sabino azaki. Puisque oyo bosali nayaka na matinée na lati veste te. Oui, na lata ka veste te. C'est-à-dire naza na esika nanga naza kokende. Par respect tango ba président fédéral ba epsinga yo to invité yo oya pe ko kanini toza koloba. Mais na kolobela bino. Boza ko kangai? Bo bangelo ko moko te ndenge naza koyoka o tozokende ko bengana ye toza ko sala boye toza ko sala boye. Na lobi problème moko ezate nzambe nde ayebi oyo kokoma mukolo wana. Bo bangelo ko moko te muto aza sima ya likambo wana amiyebi. Amiyebi mutu azasi maeloko wana bambarke ba innocent mususu na likambo wana ndenge na yebisi bino ke akoti na likambo wana même ceux qui bazuye sikoyo balobi yonde rédacteur ya mukanda oyo alobi bazuye batie na ndako bakangi bazuye ba papier na babiki balobi koma makambo nyonso yo okomaki liboso comme ndenge ezuti epana yete il sera en difficulté. Bolimbi saye. Bozola nangai? Bolimbi saye.
parce que eloko bazolo benga gestion personnalisée ya bamakambo ya parti elingi koloba nini, c'est-à-dire makambo nyonso oyo esalemaka nasalaka ngai moko, mais naza koyebisa bino lisusu boye natikala kosala eloko ngai moko te depuis que je suis secrétaire général. Nabengaka ba notabilité ya chaque coin ya province na lobi bosala nga proposition nazazo bate nasala ka bongo ke soki likambo eye na loba me bino nde bato ko proposer ki bato nasala ka yango dans toute transparence. Mais ndeko akomi mukanda azalaki basalaki bon choix te, basalaki bon choix te, puisque yemoko ayebi pourquoi na lobi basalaki bon choix te na makambo wana. Balingi na kota na monde ya bakop aussi longtemps que nazo sala na bango cop te bakozala nanga d'accord te. Bozo kangai naza koyebisa bino makambo wana, ce n'est pas pour rien. Jour na ko convoquer matinée na koya na mukanda na bango wana na kotiela bino aw e kozala a bâton rompu bolo ba makambo nyonso abimi stabiliser la majorité du chef de l'État. C'est ça la démarche. Vous avez kangai nde yango na lobi ekoleka te ekosimba te ba innocent ebele bakoti mais ba éviter que bazo mema bango wapi biso tozana bino awa ba mususu balobi non ndenge bozomonana azan conflit na ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, c'est le moment. Non, nous sommes en contact permanent tozako solo. Même biloko boyoka ki o yende a pese instruction na ba gouverneur na ebi likambo moko te. Ba gouverneur ndenge ba solo laki na ebi eloko moko te. Ndenge ba salaki ba équipe na bango na ebi eloko moko te. Bozoko kangai mais natangi kaka na réseaux sociaux na ndeko ayaki pona kopesa ngambo te a oya okatanga o babengani ekuna ayekoloka pui non par politesse ayaki kopesa ngambo te point barre parce que ça qui réunion na bango avant même ba bango pas VPM ya intérieur VPM a epsa inga que non nazo ya bango lundi to solo la puisque autaki voyage autaki na est abandaki kobela grippe betaki ya makasi, c'est-à-dire basa l'effort yako atteindre vérité au yako tikala na lukuta naza compromettre bino awake au courant ya semaine oyo tokosala manifestation munene awa ona koyebisa bino batu na batu puisque lelo un vrai militaire, ceux qui babeti mundu qui pan et les lits, à quoi ils savent que eza fabrication ya ba américain, eza fabrication ya ba russe, eza fabrication ya ba français. Vous avez la nangai? Oui. Ngai kaka tango na talibo na lobité. Oh tout chaud et outil côté boy. Na yebi. Mais je pardonne l'innocent puisque à côté na makambo aza na capacité à conduire na côté. Vous avez kangai Zambe apambola bino na ba fédéraux na biso ndenge bozinga pied levé. Je pense que na décevoir binoté puisque nazaki na ba programme na ngai, mais ceux qui na ya kate balinga ko interpréter ngo ke bomoni te ke kabuya moni ke makambo ye makasi akimina kona koya te ngai na kobanga mutu te nayebi mutu na mutu ndenga yaki na parti oyo tokoloba makambo nyonso wana otakoloka ngai obange eloko moko te UDPS eza parti à non violence. Ceux qui mutuaient na violence toko réserver réponse appropriée na ndenga yaki ko provoquer otakoloka ngai
tokendaki na bino na nganda yala opesaki nga pouvoir que l'unique personne habilitée engagée l'UDPS c'est Augustin Kabuya. Échangeaki mokolo nini? Échangeaki mokolo nini? Oui. Nazo souhaité bonne chance na commanditaire ya babiloko wana. Mais UDPS eza créé ndenge moko na oyo asalaki te. Nzamba pambola bino. Ceux qui vont coller la deuxième mandat et Kosila, combattant on se retrouve. Augustin Kabuya doit organiser le parti. Donc on va dans la congrès. Il devait se vivre. Ceux qui devraient congrès, on vient accueillir. C'est ça le moment. Dans le week-end, les bandits. Parce que ceux qui ont l'ami, Dodo Sipetro, je vais passer le message. Ceux qui vont conserver je passe le message. Dodo Sipetro, mais Dodo Sipetro, Dodo Sipetro, papa talent totali ko makayako. Dodo Sipetro, batu bazo continuer kaka na ko, ko. Bazali communication de l'État. La carte à parti, nous c'est comme centralisé par Augustin Kabuya. Les paroles à parti, Augustin Kabuya. Peuple de l'intérieur, à Bengisi Kabuya. Yaka, respecter la constitution. Il ne peut se vivre. Calmez dans le canal. Parti, mais awa tozo lancer message. Tolobi boy, il se fait se vivre. Et loko ya liboso, amemela biso kabula. Pepe maye bisi kabula. Respecter constitution. Gouvernement provincial, il ne faut pas être le cas du ministre. N'importe quoi. Il y a un ministre, kabula et pas ma maman. Message, il nous a dit qu'on fait ça à la Congo. Pour respecter votre unité, nous devons soit décidé dans ma marche. Mais si c'est en réalité, selon yo, secrétaire général de la partie, ce qui m'a marqué, nous devons soit la décision. Mais là, il y a paix.